na babi yo na fête sur na major tiozo ki mambango na vidéo wana to mona obanende rodongo la belle fille na kombo nzamba zokanga mama na kufa na mona bango te oh na kombo nzambe babi mutu alinga bomoyo posani obomaye lasko na yebi ndako nganga te na funda la leta te bobanga te leta ya mokili oyo baokango batike menga na fundo ka na nzambe ba prière eza na ndenge bele na kosa eloka 5 jours ntakala bolimbisa ngai bolimbu pena baona linga banga bolimbu oso madilo tolia tomela bureau ne momba batnanga ok na minute oyebi batukolo baoluka bana Nonga wala ke ko wala na 5 bana nanga 5 bana nga muke mama na enoki ya wala mwana bon yo poso wala chérie ba bileti mama enoka senga nini ya tango ofinga ngai zonga ka sima tala mwana na yo zonga sima ata ko tala mwana te nga finga abatu te zonga sima obi avant na longo la potinaliste na nga nemi longo la yanga voilà fulanga ba mission na nga bo continuer vas-y vas-y bolemba te bokatisa isusu bolingo bakisa isusu nini ekotala nga te tika ngai soki ezali baguerre kaka ya normal ça va mais c'est bon ya molili omona nga skota ya bijou na omona bakoko na nga esi ya bijou naza lelo bandeko nazo sabino lelo soki bomoni nga na kufi to problème po de batindela nga ba criminel so na ebite so ba rebelle so banani na rata bango 2 fois to sona na ba fête te to bundaka na batanga te to lukaka terrain moko boye to abandona terrain moko yelete ba terrain allemand ba terrain zebele soki na lemba ba GD to kutani penza boye na équipe non pe na équipe na to bundi bakabola biso to bundi to tokani yo ba bunda oyi bangala nde bakanga makolo. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bangé na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te, adresse za moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio, nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba, ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto ngobunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona La Sédoise et Zawana. Planios aux avons besoin au Kolia. Et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi La Sédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio.
olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant la Cédoise bozomona nga moko nde nazolia awa nayebisa bino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachanguba. Donc je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle référence ezaka à Kin Marché avenue ezaka na sima Kin Marché Vénus. Dans ce comme quand la limité 7e rue résidentielle autour de avenue Vénus numéro 30 au monde à restaurant la Cédoise au kobeta billard au komelelo kwa malili ambiance eza ya gogo au lié bio au melipe bio au silisipe bio place pe ya repos ezali ba salon VIP na biso ezali olingi opema omela moi whisky omela moi champagne omela chicha. Donc au cause à la l'aise venez nombreux mangez bio 100% cuisine congolaise mangez bio chez la Cédoise. Bisous ngala ke kolia na tonda penda na vimsa libumu boya ebele kolia kotonda 100% bio. Soki oza besoin basalela yo surprise ya anniversaire oza na poto oza na Afrique oza besoin sala mama na bino papa na bino mwana na yo copine na yo copain na yo lesi na yo osala surprise anniversaire babi tozoka na Roni Events eza wana mpona bino nyonso. Roni Events eza wana so oza na besoin basala bino surprise na mbongo mokie baosala bino surprise na mbongo mokie partout dans le monde baosala bino surprise maintenant zozo ilustrelenga bomona Roni Events eza wana partout oza baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na sima ya Ina. Donc baza na deux adresses so oza besoin kende omona bango sur place pour que baya osala surprise na mama na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo okei soit obengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète plus 243 80 86 32 108. obenga bango okuta Roni Events eza wana mpona bino nyonso so mpo bino okende kaka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme na Ina otuni ka avenue Kwango numéro 130 omona bango wana et puis baa pe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence eza Bralima. Soit obengi bango sur na numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Roni Events, baza meilleur. Bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango. Atelima awa nzamina na ebi tusuko shuba kolonzo bongo ekomi bwendeni. Awa ka place Makiemba baibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba. Nada, makama mbongo salango awa. Na mona keza aka lobi na yo twino sa nini? O eza agence de transfert. Ni na piembo onyeso de. Nada, agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te. C'est là on kamba mbongo yebo ko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na fimbo. Na biso awa. Zera, 10 minutes. O piso tsumu na pata sasa telefone. Biso ba ka biso mbongo na nzela. Kama mbana yego timulina mbongo ya mwasi. Yena mandeto lelo kwa baraka. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Akiamba Soko che bazui soki pe kuna bache tozui baso akaka. On sait jamais. Ya mami Toki. Dans la poto, dans la perruque à kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig.
tocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nyo sur ba perruque kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Brand Cosmétique. Naiko la Sabino va produit na biso. Des besoins mon nga moko sans maquillage. Eza crème na biso yelongi. Oyo nga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bato balin côté là, ba soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekote iso penza makasi te donc eko garder teint na yo mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi oko utiliser pe oyo toza na ba gamme nyonso ba gommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso à WhatsApp. Merci beaucoup. Voilà, messieurs et dames, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous avez suivi cette émission. Devant vous, Barézi Bazar, monsieur le journaliste, soif de vous informer, soif de vous servir. Merci à Chris Canardo derrière la caméra. Merci à toutes ces personnes au Balingarabi, sur la soutenir de pro de loi. Coucou également à tous nos partenaires officiels. Merci à maman Nathalie Fikipo. Il y a papa Paul Fikipo FBT Misala. Je dirais aussi un grand merci à maman Bizi Mondele, maman présidente et à Force Tranquille. Et coucou également à Rokia Kamara. Madame Rokia Kamara, petite sœur propre, et à Madame Alima Kamara, mère boss. Et j'ai dit aussi un très grand merci en tout cas à Madame Christelle Lina. Il y a papa Pedro à Rotarabisho depuis quelque part. J'ai raison à la merveille, mon ami. Monica Makambo, fille des disques, bébé Seigneur. Merci encore une fois de plus à Jules, mon ampoute, mon papa, mon papouche, maman Guette Kamazi depuis Montréal. Alors, sur ce beau plateau, j'ai le privilège et l'honneur de recevoir cette grande actrice. Il s'agit bien de Bijou la reine Chanel. Maman prophétesse Kilimanjaro. Chris, Fongola Bissoba Monawe, moi c'est qui taka. Bijou la reine, bonjour et bienvenue. Hey, monsieur le journaliste. Merci. Autant de la kitty, hein? Nazara Mbingati. Ah! Elle a 1m80. Oh là là! Merci Mbiji. Il y a beau bazou. Hey, Bijou la reine, naturellement belle. Moi c'est mon compte. Oh, il y a Bijou. Il y a un ex-noir de mon compte. Est-ce que mon compte est est-ce que tu veux commencer à voir? est-ce que mon compte est mon compte? Je bombe le biseau. Dans un ticket. Il y a un profité un peu ça babakouk mbote belé. Ah, ou bané miso bon babakouk. Ah babakouk. Oh. On vient à tourner té. On a place à tourner té mais babakouk ba bombanga. Oh. En tout cas non. Kozana babakouk eza sengo mingi. Na pesi bino ba mbote belé babakouk na na respect na bino. OK. Ceux qui na yebaka. Oh. Ça peut trop tard té. Vraiment. Je dis na pesi maman. Na le walinete. Autant bien. Morissette Badjegate Morissette Badjegate. En tout cas merci na yo na ba conseil wana moni Bernadette Zona babakuka sur na pesi mi mbote belé na pesi mama Fifi Madimba. Maman Fifi Madimba balobi moi si nzambe moi ça sera bien. Naza kimia kubanga te to abana kini eloko sikea te na pesi Fallon maman Fallon mundele moi si moi ça mais baba cook basé belé mais en de temps ba madame Fallon moi ça pembe maman la vainqueur na pesi bambote belé na pesi bambote belé na besante ko pesa camarade na ngai Pati Kilabi motema
ya sepela eseba bi parti qui l'a beauté mais sepela sina bala nyonso baolandanga bango peut-être baotala pe baofini wabi o penza kokala bana na ndako bana parti qui l'a babi o kokana mabichute bon aussi on a sonné on kokana été bana kutu atuka boza na kina mafinga sikeza ate nga veno ndeba bakisande ya sika donc na pesi me la mbote bele ba bakuka mes condoléances na Michou et moi na biso akufeli papa être cher en tout cas courage ma fille nzambe akopesa bino nyonso to makasi. Voilà. La personne maman linga famille maman linga bobimba ba courage belé en tout cas o akufa ki azape collègue na biso touché en tout cas on est ensemble donc toi na ba matanga vraiment et puis ebembe ya président ngai Kisita et kobima vendredi veza jeudi morgue ya kimbanse ki wana en tout cas toza na matanga ya mona zaka na ba noir pour ba matanga eleki mingi en tout cas ozolela kaka toujours na ba bato bazolela vraiment bijou la reine na début na olobi ce qui oyebaki apparemment on regrette makasi makasi na regrette penza makasi zara ni ba envoûtement kindoki batoki na oka na ndenge envoûtement regrette penza makasi parce que bola muzoba maweza ngambo bola muzoba maweza ngambo tala lelo merci na pesa na mbwa batala ta bola muno moko te atate bo sacrifier bato mususu rapena sacrifier Saint Jean pour bo se pesa Saint Paul so pesa ra bo se pesa rande bino nde boyeba makambo vraiment bijou la reine Kilimanjaro moi ça mokonzi moi ça mokonzi toujours Oubou biso secret bendeng papa ozo bala susu Aisha koko ayebi o bala susu bo ça ba bala ba na réseaux sociaux oh ya moi qui toka za deuxième bureau te ba bureau te moi qui toka za la ba bonze ni nzemba nzemba moi qui toka deuxième bureau azala kate ce qui est le cas c'est que ça et tout la maman bon bijou la yo zaka ba premier bureau ngasko te na la razua makasi na roza deuxième bureau te peut-être na ko kende tina ndako ya premier bureau aoyebo et il faut yebanga 1m80 à peine 1m80 bon on peut ça conseil pas basi ba basi na bakanga mibali te be bande osukola te oyebi ko sukola te. C'est comment c'est ça au chocolat? Au chocolat bien, soit temps pendant la douche. Soit pendant 1h30 à rebrosser. Mino. OK. Et c'est vraiment important. Il y a beaucoup de chocolat. Surtout il faut ça la citron là ma peka na matoi na mitolo. Moi si nous za mukie. Chocolat bien. Pour mes bagues bazarandenge. Ah oui petit tu as faux petit. Et tu as faux petit. Les arafati na biso to biso ba exception ko sukola so continue na douche ko za la presete za na kimemika linzaka moko okoza na pe na moi pe boba msupe atoza ba parfum msupe ache parfum nazaka solo msupe niki minu kana ba na biso mais azaka solo munoko en tout cas et a faute na ngate tango zo lingo finga bijou la reine sokola na nzoto bien. So parfait zate luka ba citron so mona zo le watata na ba citron luka nzande kende ba bonde la pona yo pour salter monsieur za kindoki monsieur za kindoki vous comprenez donc avant au fin la bijou la reine zala soin na bilamba te on a lati griffe verset steak longo la bilamba nzoto na za la kitoko obali pas sepela na yo ya bozo umela bozo bala te comme abala ki atika ki mbe na sali o mwanza mbatinga na mukini na boki siko yo bongo yo la personne na mobali mbonga balanga te asaka bino boyeba te mobali wa bonga osaka na famille obimba pe na poto azana talara mais moi le coup ne savait pas exactement pour déjà et les cas n'ont déjà ça va yeba kape ma vie ya batu to yebi vie ya mutu te ofungoli ce qui live oui ale banzo baba n'importe quoi pour muta yoka yoki oyebi koloba non
bato batalaka biso public oyo batala biso baa bazoba te et puis biso tokoli na mboka te tokoli na kisasa place okende place na botema baoye biso tala mwana moso ndenge akola boyeboye obeta lisolo mo boye na bato tokola na bango bayebi nga banda bomwana babitala kosi moko nayoki alobi diva aza deux fois en tout cas omwaki bofonde na bino diva homme de Dieu mobali ya basi mbungangolo sans tâche je te salue ma trop boluka elongi ya nzambe bajo bosalanga mpe nasalaka yango nayebi yango mpe nde mpe baotinda bino nayebi yango mpe bien na suka fin du mois kala mingi te bookende mpe bozwi mbongo mais bocontinue mafinga oyo mafinga bofinga de démodé et c'est le cas déjà silangala ayebi mpo bando ozwa salaire mponi te ok ononde ozwa te pofinga bacollègue nalobi baza ngai nazaka ingratité ngai je suis reconnaissante so moto akabelanga na ondima mais oyo ye apesanga ezaka ya mosala na ngai na bandeko kosala ya ofinga bacollègue na o mais oui bosiko tosala ndeni bosiko tosala ndeni mafinga ebele ezwa mpe mbongo ebele bakobakisaka ba 120 mpo kuna mbongo soki ezala $100 bakobakisa nota mwa 120 so mafinga eleki c'est ça. Là tu es au bébé ça ben je moi à Canada à ma belle on a passé plein d'autres on peut savoir combien. T'as le moni des à la boue baza. Ezala mutu azara l'étoile naï. Boko ya na bina ulu na batu musu kutu bacha bango kutu kate na ba famille botango bo forcer boko tika parmi la famille botango. Mais la réalité peut bouillir la bibliothèque. Vous comprenez? Tant qu'on a les cas qui na TV pour na ba naza na problème à mutu té. Parce que mutu na banda qui connaît belezaki belle vie Belinda. Mutu na banda ko ba na tala na matanga ya na zone sango pour na ni zone c'est mambakala te. Na matanga ya mama ba visa. Na moka mama kamo ele kakanga bi moi ça batelo bagate anga mo fona bandelo belé ezaki bongo batala matala na ngate to na tena 28 ko kati je rêve combien ya yebi pete papa sikoyo na ko mona ndeko na moi ça le bagate azambe moi en tout cas na bangi on bato bazo finga nga ba batu na ye akape ko petisa bango donc bazo continuer ma finga c'est que bozalaki mais on a le bon lembaté bo bakisa lisusu o basi ba finga nga na yoka ya sikezate ya sikezate mais na esa bino bo lukanga bozwanga te zana esa bino koko na nga bota mama na nga muswahili muluba papa bota mama biso aza muluba papa na ngai aza muyombe moi likolo bolinga bovandisa bokokanga te masido masido en tout cas petisa bato na yo nasengi yo mpenza petisa bato na yo omoni nga koko na ngai Marie-Louise mamumeta asambelaka makasi bamoko na ngai baya basala nzambe nga moko mpe na na bapaster kizemi ya kibila Jean Oscar apôtre Gilles Bumba Makengo na basala nzambe mwana moko aza mosala nzambe pasteur Serge Panga naza basala nzambe tombo oke kolukanga na molili bomona nga te batushe lokolo so nalataki eloko ya mikuse bayebi te nayata bilo ya mikuse babi bon tobete eloko jour nazalaki na émission ya leketu lobi nango nayebi te so lobi matro donc so nalataki lamba na ngai nalakisa mpo na oyoka soni te na ngai nalakisa mpenza parce que esali ete erate wani mbasu ngai mbasu ezwanga te ese ezwanga te mpo na kota ya ndako nganga te nazaka motema mabe na bato te nayina bana bato te yanga mpe bakoyina te nayinaka bato te lipongo te banda na banda carrière na ngai nakota ndako nganga te nayebi nde basala nzambe nayebi nde basala nzambe so na ntango nde basala nzambe oyo bantuka boya na butu te boya na moi boluka ngai na niongo na bino combien
oyo natikala nango basalaire ozwati nasala mosala nafingama moto afingama lokola biju na ngai naza te ngai mpo na belleville moto afingama lokola ngai aza te nani ngo olobaki aza malamu ke balingi makasi mpa belleville mponi tosala basemblako obona exception ezani te ata tosalaka to ndeni bosilama mpenza bosilama makasi ndeni okobenga belleville masido seke génie abwaki lake bajeton ya masido est-ce que masido so batie masido asala na restaurant kuna bamii okomobenge masido mais nabengi masido oyo eza ye ebosuki eza mpe ye kasi saini kasi sikoso eza ye yo moto ozoloba bongo mpona eza nini eza ke makambo nyonso to eleki ezalaki na fete ya major napesi ye bafélicitation papa nzambe mpenza pambolo oza mobali ngai moto asali nga mpo nazala bapoliteur baya na bango major zolozolo balobeta baprincipal kuna oui fille ezanga te bijou principal ngai aza mpe ex no mwana liboso ya major major azwa ngai abenga amona ngai pa damen dimonekene napesi ye bambote nde atinda papa ntiakala na papa ya dadi personnel théâtre beba bandeko baye babebisa biso théâtre ezalaki ke ojoue principal bazorespecte oyo pa producteur leti nga banda ovanda lolemba kuna omona producteur atie kaka na nge mbongo mpe ya malonga mpo biso théâtre banda orepete ya pa major babengi bino casting par exemple lelo mercredi boye bokorepete lelo lobi mpe borepete mpenzako soki okoki te batiki banotia bato bichacha te mpo lelo ekomaka ke petit tara osala eloko tozwa ekotisa yango moni baofinga bato epui bato mosusu te ete eza yango ya bango te oyo bobebiso biso mosala na biso boyoki étouffement mais boolonga te parce que nga nanga mosala mosusu nasala te ezaka théâtre ozo comprendre ebonango asaki groupe ya libala nde so moto azobala to moto akufi bosala bagroupe mpo bocotize etu bauniforme etu na asali groupe ya major oui groupe ya major basali te major aza boss major aza boss ana posa te boyela ye mpo boya dénigré ozomona eza motu mosusu mpo akopesa mbongo mabe mpe makambo mpe esimbi te ocomprendre major aza boss ngai nazwaki invitation na ngai page mpe masamba napesi ye mbote président ya toorganisation ye oui namonaki bongo parce que banda olandela makambo asanga banda olandela makambo ya major et tout parce que eza camarade ya major ozomona bango batindeli nga invitation na nga balakisi nga uniforme natindi dorcas na nga ake zando asombeli nga ayepa tongeli nga dorcas mwana na nga dorcas akilima dorcas couture dior couture mwana nga mibale bango mibale siko naza na bana ebele parce que naza yaya na famille ya papa na nga na famille ya mama na nga naza na plusieurs enfants ok babenga nga mama mais na libumu na nga naboti bana mibale so nabotaki 10 na owanga ya te nawanga na pourquoi na minute oyebi bato koyo baoluka bana owanaki koyanga na 5 bana na nga 5 bana eza moke mama na enoki ya mwana oyo poso wana babi neti mama enoki asalinga nini ya ntango ofinga ngai zongaka nsima tala mwana na yo zonga nsima ata kotala mwana te nga afinga ya bato te zonga nsima obi avant nalongola potinaliste na nga namilongola ya nga voilà vie passé na nga ezalaki ndenge nini ntango yo olingo etale vie le passé ntango mosusu ya moto oyo oza na maîtrise nango te eza na sens te bato batala biso bayebi ke oyo aza mbuma mabe ndenge abandi boye ya kosukisa mpe kaka mabe bato bayebi te botika obisa bato oye na makambo moko boye nga naza kitoko ata bofetukisa elongi na nga ngai yeyo natie kaka rouge baiser en tout cas mama abotanga akufa este abambila abotanga bien bepisi nyonso ekoka une pépite bepisi nyonso ekoka nazaka kitoko ya libanda te mpe ya kati et puis goût mwasi ya bien mwasi ayebi kotanga mbeto moluba mwasi ayebi kolamba mongo sikoyo mongo lisusu
muyombe na muluba babota mo mama ntango olingo osali pene bofulanga bamisala na ngai bocontinue vas-y bolemba te bobakisa lisusu bolingi bobakisa lisusu nini ekotalanga te na babi yo na fete wana ya major ti ozokima mbango wana na video wana tomona obanda nde kodongola belle vie na kombo ya nzambe azokanga mama nanga kufa namona bango te na kombo ya nzambe soki namikosi nakokosa boye mpo na obanga nani nabanga nani ngambe naza boye ko baza so bensinga na fete na yo ata nakuta meme mina na oswana te parce que na okosepela te nabebisa fete na yo ata na matanga tokolela onse des autres ata moto aprovoke nga ata na makasi nde nazala na leki na ngai fina immortel maître fina immortel esinga ya basaka no trop sikoyo ko makofi yanga bitetika chana se na baleki ok ba kosilika pe mais ba na tante po eza éducation na bango te non sala moto na matanga na kokabula mawa soko obokela nga jeton tanwe okanisi na bange te na respecter be mowe na fete obokela nga jeton na kokipe yo te ata na amuta makasi na osimbo na nzoto te po kola fete aosepela te exactement ngambe naza boye navandaki na kote bamarie navandi nanga mpe tobanda kosekaseka na bato yo oyika bafete yango retrouvaille te tomonana kala baali bato ebele nde oyo osalaki ere moko na telemi na mingi dabo avai mosika na bamiketi boyo etu ntango nake avandi kuna ndeni awa batiela biso tabe ya balezami nde nake na zwi na ovandi apo oyo nazwa biloko mposa na siste bimi na yamba ongabi te toke kaka na ozwela awa na nde nazwaki na mona mutu te nayebi te awa bandokima mbango wana bandoki wapi na ndakima mbango bakotisi igwe mobutu moto ya mbongo azali na entrée ya major ankota sikoyo ezosepelopusala kuna papa biso abali papa bali eboskelea bataki badongolo lokolo lati mabe esale te bataki kamao ezolekela ngai mpo nakomba nzambe namoni bango te parce que kamao na amo joli emeyonga apesanga kokada esanga joli emeyonga opesanga kana oyo arépondaki osu te abinangalanga balobi yo bande kobwakeli bao bajete na ndenge nini yo mosika ta epotomonani nini surtout Léa bozali na problème nani bishop Léa Nda c'est ma sœur yananga pesanga baconseil tosololaka de tout et de rien non tosololaka na ye babe azobenga bengo yo pozoboya oyambe nga aza ya telefone te epuis nalingi nasignale bafane tout olingaka nga en tout cas telefone nanga bayibaki jour afeti te jour elandi bayibi nga telefone ezali dimanche bayibi nga telefone nasalisaki sim blanche natie telefone natie sim na nga na telefone ya mwana naa banumero ya bato te soki obenganga mpo finga nga osalelanga bavoice yebana oyebana nga te mpo naza na numero esu ya motu te nasali sim blanche na ngai kutu baisenga faya nakotisa banumero na google gmail nakotisa banumero bongo mpo ata bayibi telefone donc naza na numero ya motu te mpo naomona bato mosusu bazofinga bazoloba nayebi en tout cas nayebi bino te en tout cas ntango okofinga ngai yeba ke numero eza ya nini sim eza ya sika c'est présenté yeba ke eza ngai na yo osalelaka mabe okomobenga bavi belinda mpo tolongola na komba via et tout mais esaye tolongola na parce que tolongola na okombo vie totona be bovia ezali na vi wana eza komone bangoeske wana orapele belinda kandi ye wana eza komba ya vi ya vi ya ndeni se bozokonfirme makambo bato baloba atika ngai yaboni basandi apampa naloba nini ozokonfirme biso makambo na okonfirme to mokili eza bongo ekomama esi ekomama bakokola to bakokola te foto lokola mpe jou
nga babinga pe lesme mungwa babi bijou na mungwa mama obi nakozala nga te na mibali 10 nzambe akolimbisanga me mungwa mpe moko bino ebia nde kolinganga moto aza pai bongo ngai nalingi oliboma te nzambe kaka kofinga oka nde ezalaka opesa kaka gu opesa elengi bamona mpe matisi mpo na fenkozwi ofingaki ye mpenza lelo akoyebanga yo oleki nga na mbongo nga naleki yo na kitoko oleki nga na mokuse nga naleki yo na mbinga 1m80 mais lelo babi moto asali kisoki na fête wana ezaki meilleure actrice oyo abanda ojouer na kati ya les amis ezaki Marie-Jeanne ye muta joie mingi par rapport na bino ye muta lobeli baleya na babevike yo ozotonga bango yango na badongolaki yo natonga ye bango tovanda namona ata motu te na bato ozotanga wana namona bango te tala botala fête yango bien nga biso ovanda ye libo namoni bato te to major aye fête eza ngana omoni biso balakisa biso balakisa biso boye tant tozala pa mango ayoka esobe président aladi esobe babi le 28 awa na italie eza koyinda bana lise boy bafani tu ya aladi nzongo phénomène boya déjà nayebi ke babie etikali moke boya osomba spectacle moko talaka motu montre igo phénomène mon président il y a l'accès biso abi to sala ba spectacle to ya batu full donc soki batu baza kotala batu na bilongo to fotala batu na mutu pour la sonne te kolongola ko to sonne te soit loko ba WhatsApp ngo koma ngo mokomi okande koma to za mwasi na mobile mais to ko bimene mo na salon na zo sola na batu na sina bimi makanseke yo pokuno siko ngapi na yena nga fete major major à ma tête il a fait nous ça déjà à mon tout et puis Nicolas major azo kanga en tout cas faut ça les amis vous avez pas Marie-Jeanne azalate atakutu nde ezalaka banda benga bangulu yeti nga na groupe na nga boye babengi nga na kepa major chata bana nga na église na ba oboneka na film est-ce que nga ko expliquer no mamba ata tableau ya mai de Marie-Jeanne na pesa te pas major te na mona te na ebite peut-être ata musuku ngata on a le roi na poto le roi na biso pe na les amis du théâtre te le roi na biso tam suite na sima na nga mais na fait on dit makambo zaki belé bevia ki obimisaka yibi madilité azotu na nzembo o nzembo na nenga licho na ebite ya bijou babi mikolo pesa phénomène la qui ça explique pour la ex de zaki banane o drama était yo bino de tembe dongo linga pe na dongo bien ba dongo te po aninga na ebito ele ni badongolaki nga tofwana te tobunda te totongana te na ti sikoyo elekelanga obenga pe ya notele otuna ye te ezalaki nde nomoni dimashi tozongi mpe feti mbula ebanda mpenza ti ba 10 minute ya 30 nazongi ndako ti nalala nabi nalala nakende marche. Il y a les amis de Hans à la Duchesse. Là, surtout qu'à 15 heures. Au monde. Donc, il y a un capacité comme nous, on va bosser. Il y a un canal pour ça. Il y a un peu tout naïf. Non, il y a un téléphone, et puis, nous, on a qui peut baroter, nini. Tant que celle-ci, si nangai, blanche lundi. Nous, on a moni batbanjo. Tim de la vidéo, ana. Oh bah dongola ki mambole ka ki mabiba konu la reine asali bino ni dongola et donc na mono et lesquels là vraiment lesquels na makasi mais na fait on a badam balata bien mais c'est quand une forme auto sombe qui est à $15 au sombe au si $15 atongi ça dépend si koko peut se peut modèle beti on maman la kufi biloko penga ya okozula kia ne tu pas mais la musuba la tele la base abadoko ya bijou pour aller à côté de la aussi ma papule quoi logo la base la bouye bole bosha le na olamba mkoni kamaji na ngai kamaji
Bijou la reine. longola baange Le baange. Mais elle va donc là, on va bandir ma madilute. madilu wana vio na ngati. Biso na babadi kitambala babana batsakala. Owa na vio na biso. Vio so madilu. Tolia tomela bureau na momba batnanga. OK. Bureau na momba batnanga. Voilà. Na ba danseuse ne mususu batnanga. Biso to répéter na VV7. Bon ba répéter na tchétchéri. Mais tchétchéri wana vieux ninja. Grand ninja. Vieux ninja. Oh mama wela miso. Okolela masumu na yo. Na boyo simbanga na nzoto. Maboko na yo matondi makila. Makila ya motema na ngayo zokisi. Ochubi ngandeli konga kende basukola yo maboko epai ya sango na obenite po maboko za mbindo. Vina tshayimba. Koti. Basukola me maboko na neza mbindo. Et puis na obenite. Quel niveau d'inspiration. Mais ben vient d'arriver imagine tu as tout na onze mois nani seulement polémique pour le moment na licho kabiloko mama chala mona beta rangot ba tunisiens c'est normal ignorance kaka ignorance pour na comprendre peut-être likambo et ça le bon pourquoi ni ko tuna bongo puis ko ba bongo tuna na licho bien te moi bilo msuto okola mon to na suna ba acheter oluka ba problème ba liwe komi ko ya ba liwe komi pene et non nga lingala na zana kima na tout le monde parce que liwa na ngala matanga na ngana nyole bataka star mboka sila bisala yete ko lela la reine moi te que ça passe ozomona donc il faut na za kimia na mutu nyoso po mukono ko tsazo na sena ebite manya ko lela ngai toujours conscience to koli déjà tout ça suba miketa ta bozo ko kataka bambula yonga pe na ba na 20 ans na ge divin donc as baza ngana na 20 ans non on dirait makambo nyoso ya bijou ba comment on attaquer au cap depuis quand on s'excusait c'est on a eu pour liste na sali nous na résito soit ni to bundi to le loko na bikaka na senga na ka mora de la presse pardon mora limbisanga donc on aussi la presse pardon obi apo mesate biso nyoso tout poza bato so bazara pas si la bazara pepe na ye po ni kangate na bando finga ngai mama pardon mama boye ba pesika ba kombo nyoso ngai bijou la reine na sala bino nini onzambe kaka nini etole na ngai bana mi baluka ka etole na ngai bunga mama wana redi na sambela ka nzambe nalingaka nayebaka yango na yane likambo yango bilo bato motema likuni eyani botikanga kombo nanga botie na chaussette butu nzela ya molili ye bokoka te lokolo oyo donc banga beto mbasu bon so nazalaki na jipe na nga na lakiso so osimbi awa ezo erate je comme on bala soda la joba la joba ya papa ya mais bijou la lelo ozalaka kuna oyebaka ke bevi abalaka mais libala tomona te yo libozo bala yo za star nyonso so abali foto mona eza star te eza mwasi nyonso tout makambo eza yaka biso baartiste nde makambo na biso ebima na polele moto mosusu abali na ye tokuta na bolingo ya mabe tokuta na bolingo ya malamu mpenza kotia lezi ezaka mbongo mituka te lopango te oza peye na kimia mpe omona peye olingi mpe mobali yango mpe ya mbongo ya otikelo babrike mais affection ozopeso te ozotambola na mituka yo oza na posa mobali yango omonaka mingi baréalité eza na bandako ya mabala mingi basa mabala mpe omona aza na posa mwa azala na bebe butu na ye moko boye mpo mobali ana tante ya kosepelisa mwasi na ye moni babiso to tobalaka te tobanda kokondane mama wana mwasi libala bona bo mais baréalité na kati ya ndako ya mabala ta mosu mpe mobali na mwasi bayoka na biyo bimaka na yo kenda oluka
mibali nga mpona luka basi tobendaka bango mpona makambo mbongo boyeba te bojijaka bato ozomona avant kojuge bato fo kotuna ye moko kolo likambo nga na mariage azala na mariage te gelaki mbimbi abi azalaka nga azala te nga baboya bato ebele bazala ti ezalaka bato na bango moka famille babalaka ye mpenza babomba libala pwani kasi ka mpo botyai na miniature ti ozwi mpe obandi otyai na baminiature mais star nyonso yo obala biso toya tofilma bato nyonso babala bafilma bango bastar nyonso naye basi na mibali piro abala bafilma eleka na réseau bastar nyonso fali masudi abala tofilma moto aza na ndenge na ye barezi Mimika be abala José de Londres to filma. Bofilma. Non, José de Londres la pesi mbote bisiko zali. Na tu peux oser parler après mon conditeur to refilmer. Kolobate. Ba comment on ça nini? So na boaki Rombox. Yannick Kiné. Ba comment Landa so qui na boaki PDG Pablo Kin, le grand déclarant na kacha Suisse. So na boki Sophie Kini ba ko molanda ba luka ba yeba mam na ba bebisa ba benga pa ive na ngamoro boya ibisi ozaka mobali na ye abi poani o to sepela tenda abwaka ka o tekisa abwaka ka o abi o abwaka ba wuli msheni ko da mboka abwaka ba vete oza mbota mutambongo abwaka ka ngate na opekse ndenge nini ya petite na ngaya sunga he kaka o mona bat ba oli ba kwisa ngaka ba kwesenga kaka Senga bon Lukani. Président Didier Nzao euro dollar. Président Didier Nzao euro dollar. Président Didier Nzao euro dollar. Nzamba pambola osimba bakoko na bakokololo. Yo maboko no ekaukate. Parce que oza mutu moko lieka na batu bayeba ate. Oshunga batu bayeba ate. Ezate ke nonde lobara opesi na gauche droite. Nzamba pambola yo. Ezande mona vena ngate ozambota. Bapesaka penza ba chiffre penza teoza mbota mutambongo talia dollar mana tu yoso to bali to filmete matanga la soda au filmer nzambi ba rési a problème kosa kosa na abala ya bijou abala ya bijou abala ya bijou sira bisalo na kumbanga sila bisalo na nzembo na oyo kona kuzi moyo yembeza tenga binzambe nanga salo rythme raconte sila bisalo azali surtout que ça nani bienvenue etina banda ekitambo banda ekitambo ya relomo siko akota chaka mamse bisalu nakobange raconte sila bisalu azali bango oza mwa fier esenga penza mwa fier mwana olendo penza nakobange raconte la bisalu azali de soa batunza bazo seka bam so bien avec ex amadilu yango wana bazo seka eti kina bale ya nyonso na ebiti okolo bazati dikamola ex ya bijou yipo za pe ex musicien ngaza ex musicien te de toute façon passé ce que za malam to beta za mabe obeta te voilà eza bilo mususu to wo bimiselo mobo yo kanisa o dénigrer million moto nzoka nde o fula mutu na bamene mobo to musu bat bayeba ki makambo musu te ko pesa ba ona kanda o mona mutu nyonso za ba ex na ye mutu nyonso za ba ex na ye leti biso carrière na biso nyonso to bandi musala bo mwana ti to koli boy na ba Gabriel bazena Gabriel lobi Madilu aza kwa Fali aza kwa abi Madilu aza tirbote aza sundia tate après abi kuna ba mpe ba koko ya yati na pe bwa bato papa kamera ma bo filmer ba ex le gina bijou la reine
Mais bon, attends, boss Yannick Kini a outil poto na conseil héritier. Héritier, vraiment félicitations. Yannick Kini a Rombox. Yannick Kini a Rombox, boss non le larak. Pouvez bon Yannick Kini a autant ma barre ngate. PDG Pablo Kin, le Kina Sophie Kini anniversaire les aki lobby ba feta kaka, wana profiter pena pesa na de la joyeuse anniversaire ya RK de Bruxelles. RK de Bruxelles. Ba wopuna ba PZT solo apocalypse verset asuka que du bonheur, santé, prospérité, longue vie. RK de Bruxelles ou mela koleka malaria. La pesi ebembengi so ngo somba bijoux wolo ba argent pire okoluka ebembengi na zandu wana vice versa ebembengi moto moko bien ya Théo Zambota voando ya Théo Zambota vient na boss na pesi Didier Nzan euro dollar bambote belé yo nzande penza akota likambo na yo na pesi Patrick Baraka bien Patrick Baraka au portable babi na revonya wana so mbashi koleza célèbre peu flat kitoko na kolezi wana nyeta loge ya Roger Ngandu nazo lela bando ebisaki na zo la kaka biso ezalonga bongo ya ko senga te même ata bible lebi senga ba kopesa yo na bonde na yiba na sengi papa J7 Chimbi na pêche bambote Jolio Meonga président RK de Bruxelles bango kuna ba PZT solo joyeux anniversaire na yo mama ni motema ya boss de Gaulle so ngoli kitoko keka na bandal mola na refulu biloko nyonso to bo mona bijo so ko ngala boy azo nuna te po na ole biloko kitoko na zo traitement kitoko donc naza bien le nyonso carré nazo apembo na soko daliko na ngo bo sisang diva kilmal moto na nzambe mwana ngai umela mosali na nzambe batika mama baona mabondeli donc ça kilmal protocole l'église Dieu créateur de Descatenda na pesi famille Odia mama na wine ni préfina akage promedi na pesi me bambote belé leki na nga Jimmy azana Turquie wana Jimmy kanku na pesi bambote belé en tout cas nzamba kosala nzamba borfele atika ka borfele te bako sangana bako ya bako panzana. Voilà, merci bijou la reine donc il a déjà la chute mais ce qu'on a habité est-ce que parce qu'on a bon que on a qu'on s'est manqué na grand ninja bon ils a bien pour na yo kolobani ils a bien te babito tika ba kufiti ba baron ndeni et c'est le mort enterré leur mort pour to la musaka ba oui c'est pas bien ça respecter moningai nazalana moi servir sans souci mandolina voilà pire mère nanga sika mabe asili kaka mabe bana famille wana pena bana na basilika mabe mutu moko to ko linga bala musa papa bango kufa ndenge nini et puis tala et puis le corona wana avena nga mamba vena nga trop pour ba masa na ba belesi mubwaka wana ba bali ba camarade ya vena nga madilo wana penda vena nga kati on comprend donc il y a le désate et ça qui toko to arrêter to respecter ba oui et ça qui toko ba ex na théâtre ba ex na théâtre ndeni na bien ata ba tangi ba ex na théâtre ata ba matili kolela kiti yasikeza la wote ya bobanga nina nit kama wana nani parti kilabi na mobile me roli se pelas babi ko finga bo prenga mama biso to sto mesana likona wona lek na fina immortel maître ayilinga marula na melengo pe na oli kitoko wa mambakala wa mambakala tamu tongo finga mutu tamu tongo zo finga mutu tala mutu tongo zo finga mutu mama wana munene na tokate wana munene na kauka abio wana munene atala che parfum te onyoka na nchunga te sola munokolo kwa mabungu te o moda muto osolola na obi o mabungu poli otondeni
contrôler non numéro na bino so omoni ke za ba loka bino boke ko luka basala nzambe c'est important basi bo sukola nzoto bien bo se pensa mibali pour mibali bo zo rappeler chance mibali eza te ke bo kaka zua eza la bino nde zua motema passe ma bijou la reine ngana bi que elle qui pour les ex mariés so la personne une invitation après il y a fête bando commandeni couple na mutu so abali oya ka la fête yo moko c'est que bala bien te pour be via bala mara la fête yo mo pas dernière date bon je sais pas wana mama ende ba yoka na mutu ba yoka na mutu ba yoka ba mo yo que na la fête ka yo mo ba ko bala na biso ngana sa mambote ngana osala ngoto ngana ni bala bomba ngati mobali ka so ayeka ko to sa boli wo bomba batu ba te suspect ngana linga te pour ngana éclairage ato bombi ngana obima ato bombi ngana mulili na obima siko ba bombi ngana bongo c'est pas ça mutu na ba yoka na ngai pour na ngaselo ngana santé ko bona o simba te ata na bebe buchu na yo na obimiswa watala toleka nga bongola totambola siko banga ni bolingo koma na fute bolingo koma pe bo banga no suba te ngana sa ngote de toute façon mukonta na vie na ye bon moi elo na lancer appel na bino ba msala ngai en tout cas ba pesi bino matière bo finga ngai ngai epsi bino bo finga bo banga te l'état zate l'état penza na makambo azate bofinga penza makasi bolemba te bofingi boke bosukoli penza ole bino atavie na nga wazeka bi bato mosusu na mokili oyo aza motema penza esukaka ye akokotoloni ndako ya nganga yoka da beto esolo te mutu mosusu motema esuka ya sa nini akokotoloni ndako ya nganga mutu mosusu ofundo na leta mutu mosusu ofundo pa nzambe obi fingo nzambe nde ebeta mais c'est journaliste nga balukanga na bafaçon tout batinda bacriminel omona mayinda wana mama oloba bata mayinda batémoin batinda bato mpe baenleve nga batinda bato baenleve nga bijou na maikulu ya mayinda na kimbondo wana makambo na oloba yango esalama deux fois mais nazaka ya nzambe bokoya ndenge biso nzambe apesi binzela te bokoka te monelo basali botikanga résumé biso lokolo yango donc okokotema te donc ndenge naza boye retour ntango oya ekoma oya gabriel alobaki te babi moto alinga bomoye mpo osani oboma ye nasiko nayebi ndako ya nganga te nafunda na leta te bobanga te leta ya mokili oyo baokango batike me ngai ofundoka na nzambe bapriere eza na ndenge ebele nakosala eloka 5 jours ntakala bolimbisa ngai bolumbu mpenza bango na minga ya bangati bolumbu mpenza namelaka ntina pokwa bapriere ya bongo otanga kombo na yo na biso mamba solo biso toyebi nzambe te toyebi kisi te toyebi ndako ya nganga te tosala bamakambo na kisasa oyo na kisi te bolumbu mpenza yo ozotala ngai oyo masido bolumbu mpenza bolumbu na osata une semaine bolumbu to masido botika ngai soki ezali baguerre kaka ya normal ça va mais comme ya molili omona nga omona bakoko na nga naesi naza lelo bandeko nazoyesa bino lelo oyo soki bomoni nga na kufi to problème mpo deya batindelanga bacriminel so nayebi te so barebele so banani narata bango 2 fois bozoluka nga naesi bino koko na ngai marie-louise mamumeka ya moswahili moluba asambelaka makasi naza na banoko na ngai amos kamba papi kamba apôtre joel kamba baa basala nzambe na entourage na ngai nayebana basala nzambe paster serge panga be nayebana basala nzambe botika nzela te
bon tika nzela te ozo comprendre à lire to comme nango mais c'est les journalistes to sona na ba fête te to bundaka na ba tanga te to lukaka terrain moko boye to abandonner terrain moko yelete ba terrain allemand ba terrain zebele sauf que na lemba ba gb to kutani penza boye une équipe non pe une équipe na to bundi bakabola biso te to bundi to tokani yeye bo bunda oyi bangala nde bakanga makolo oh na je so papa nanga muyombe mama nanga muluba yo ba chope na bevi bitumba bo en betot problème ezati yo bete e boka ye bevi ka ndo mtazo finga yo so mona ile ka te va finga baba tunaye batu wana siko bo finga na problème ni bon ndozo ba salaire abino na so ba siko mona ke na ngai na ba demain na ba sala nake nana gaze nalembi likala ya matata ya koswana nzoto mpe kotangela nga komba mona ya te kotangela nga komba te nga na journaliste nasalaka bizaleli ya basi kote ya basi omwana mwasi alingi mobali ake na ye abwakisi ye jamais ata mokoma azwa te nga azwa na biro mpana ye moko soit atindi moto ake ezwa na restaurantwasibofanisikonga bevi yo bijo ye wandosandene onaye tovandi ti azali mpe na respect nanga epuis navandi sopele bilo tolie tomeli osi nakei na patrona nake nanga aomokelesko yo asandene te atika déjà aplanifie donc mutu to ezalaki ndeko na biso moko aza na ya banda opesa bato bambongo emaka kwa ya bambongo bon omona ba bien commencer mes missions à $10 ba $20 c'est bien oleka na vana ndako na limwa semene ya moi $20 et ça on appelle moi bien ikona on afuta ndako afuta mai moi canal box ba petit na ndako ba provision siko liko ba 20 yango ekoka isusu bofinga en tout cas bo continuer ba misala nga en tout cas napesi bino 3 mois botika nga te ozalaka bongo bakisa isu bamatiere mosusu na oya mpe kaka ngaka boluka ba ex nanga kitoko makasi na bato babi obenga le ya boza génération moko ye moko tolinga nabenga nini te aya na ngai ata kutu na aya na eza problème te yo mamoyo masido lolendo leka yaya bosa babeli ke vi on se prend auto tangi na bêtise te na tangi na bêtise na aser na ngai parce que on le beli na vie ngai mambo belé oui bébé oui o ya lo bate ngai mambo belé mamususu eza so musu ya kuta mais nga aloba mamba solo nakosa te nga mambo ebele ya beli na vie solo nga mambo ebele olokoli vie wana atia kosusu te en tout cas nangina profite bandeko zela nanu napesa mbote nakomi na porte parole ya Nanata Kaza porte-parole yoka anniversaire na Nanata Kaza elekaki ezalaki le 23 asungaki peuple congolais na baterrain ya 350-300 alobi te loko anniversaire esili moya kate eza te tokota na bavacance awa na bajuillet abi aza na besoin motu nyonso akoma mama lopangu papa lopangu bajuillet tokobanda wana mois de juin ti tokoma na juillet août
boya bongwelisa kala mingi te bomona ngana mbujima parce que ba terrain mususu eza na mbujima bomona mimika bona maambudi bakendaki na mwanda ba terrain mususu eza kuna na 354 1000 pe ezali ça dépend 20 sur 20 nana takaza yaza original véritable la patrona et c'est ça tala muto apesa bato balopango tala muto apesa muto aokabela muto alobaka te nayebi yo véritable original ya donc koko ya bala patrona nana takaza c'est l'équipe de Linda nayebi yo koko ye akoko bala patrona et bon bando te bala patrona azalanga atuna ba filme na SPSA futanga mbongo bien Herman Kasonga et bien wana tuna ba na kota ba filme na SPSA muto banda isola nzonzi nana takaza et puis on continue lingi pe ba comédien aotika bango te muto aza posa mutu nyoto azala bien aza posa mutu nyoto azala na esengo. Voilà. Vous comprenez? Merci à Bijou. Moi, sommes là-bas, le pango, et ça, dans ce moment-là, la terrain, ça, 1000 $, 350, 400, 20 sur 20, na mwanda donc partout na mbujima ikalate bomona na mbujima yana bomona ba terrain bomona ba ndeko na biso ba uta kisasa ba ko sombo ba lopango na ba mbujima yana okosa mo loko no mo pe bien na mbujima ekoza peka bien nana takaza la patrona et c'est pour ça le bien azana posa na yo okoma mama le pango papa le pango ya le pango ozomona omona to okola boy so to na le pango to na ki mo bange ovanda pa batu ba benga no ba benga ndoki voilà. Merci Bijou Mbambi. La Bijou Mbambi. Mbamba. Bijou Mbambi. Mbambi. Bijou la reine. Et puis on a profité na ba abonné il y a Exemple TV. Bon s'abonner na chaîne nanga la reine Bijou Chanel. Bon s'abonner ka pamba te bo partager bon tala penza parce que na ka na problème ba baba ko ba lingi yo pe ba lingi nga penza ba s'abonner en tout cas et nzambe nanga yo baba ko na ba la tête ay baba kuko yo et bozande kitoko boboze lengi boye mama zozo na end na pese ba moto tele mama zozo na end ba ibinga téléphone mama zozo en tout cas la pesi Moisette Badjegate bambote beya na bakuk na pesi Bernadette Nzono bambote belé Fifi Magimba bambote belé na pesi Fallon Mundele mwasi ya mama na vainqueur en tout cas voilà mbote belé bato bolinga na message suka pona masi dona lea prochainement so beaucoup de fête musuba sala subongo po ba ya ba chose qui bitumbe ya biba ngai na komba nzambe na olo bango na ma actual na te la vidéo to na moni ke ta et c'est pas singa te ko na mona ki bango te ngana oyo yanda na producteur na biso papa na biso abali esengo fo ambabisa biso pamba te abisa biso photo la kisaye joie esengo o mona ko vana na kiti te fo na tele ma igwa koti mobuto koti na sepeli na mona batuté mais tant qu'on a mon la vidéo na regretta qui c'est pas grave nous avons mo ka ebi pour nous bosala bongo en tout cas la personne président Kaouma ya groupe le temps de la grâce bambote belé voilà merci ça programme ya chaîne rapidement ya Bijou na numérica chaque jeudi 20h30 rediffusion samedi 8h na numérica na bengi mama papa boya toza répéter pas major zolo le mercredi na vendredi de 9h à 14h et puis bo s'abonner na la reine Bijou Chanel et aussi anga penza bien makasi voilà tout est bien qui finit bien merci à Bijou la reine merci voilà. Les journalistes Tokomi Nasuka portez-vous bien et bon suite de programme tous les aigle business na bandal aux âmes zola takitoko ils ont boutique d'habillement hommes et femmes ola takitoko aux ala élégante à aigle business tout ça juste na rue pharmacie avenue Bandal Sikin arrêt pharmacie avenue voilà Bandal Sikin arrêt pharmacie juste dans coin wana
au monde Aigle Business et Zana. Portez-vous bien et bon tout le programme sur exemple télévision. 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina so comme kana Ina autour de avenue Kwango numéro 130 au monde bango wana et puis ba pe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 pardon quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima soit au béni bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108 en tout cas c'est la meilleure Ronier Vance bazan meilleur bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango akelima awa nzamina nayebi tisiko shuka kolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka lobi na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko Ce n'est pas possible. Nada, moni munga fimbo. na biso awa opiso tunguna bataaaefo biso baefuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre njamena na kambovu yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango fbt misala nde kasi njo akemba e okoce bazwi soki mpe kuna bace bace tozwi bazwaka kaka on sait jamais yama mingi tokei Dans la poto, dans la maison, sur ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a assez. Nous avons abonné de Rolex sur ma perruque. On a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ma coupe ya Milai. Vanessa Airwig. Azar on a la prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Brand Cosmétique. Naiko la Sabino va produit Nabiso. Les beaux monanga moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner tena yo, ozala un peu propre, mais écoutez sous penza makasi te. Donc éco garder tena yo, mais éco soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko, so zandis maboko noir awa ou bien misapi, on peut utiliser pe oyo, tozana ba gamme nyonso ba gommage, ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso à WhatsApp. Merci beaucoup.